Coucou la famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, mbote, mbote, mbote. Na libota nanga mobimba. J'espère que vous êtes très bien partout. Et pas yoapi bozwami. Et bisope toza super bien par la grâce du Seigneur. Voilà, tu vois toujours que et sika oyo bato bon mo ibazali et sengara biso toujours kopé sanzambe merci. Pe kotia liboso ya nyonso parce que ceux qui toza lelo en vie, ceux qui toza na pema, ils ont la makasi na biso tezali grâce au nzambe wana asali ngai na yo yango toloba toujours que totia les devant et après tokoya pona kosolola to pe ko développer oyo ezali sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, Yahweh, Topesio, merci, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Yahweh, kombo na Yahweh, komisama nango puissama, lisusu na tango oyo, opesi biso makasi, pe otelemisi biso lisusu, poto ebana ko partager ensemble la bande kolanga, de recommander moment oyo na maboko na yo. Merci Seigneur Dieu des armées pour na moment oyo favorable. Merci pour na bomo ya papa, maman de moi si mobile, o akozwa libakwa kolandanga. Merci pour na bomo inaye. Yahweh, te recommander moment oyo na maboko noza. Biso du début jusqu'à la fin o nyos toko partager ou te pai na yo pe ebota mbuma kitoko kati na biso esala misala na yango to bebisi oyo nyonso ayo te za musika règne na yo puissance pe wonzambe neza la partage na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En tout cas, ma grande famille, nabi que ça fait un peu moi ba jour vraiment to yokanité, to monanité, mais to zali par la grâce de Dieu. Donc il faut qu'à toi mon occupation est belé, mon occupation est belé, mon activité est belé, ma rambo est belé. Oh wapi maman abi asalaka donc nazaka ka awa na YouTube te, nazape na ba occupation mususu, nazape na ma mususu, nazape femme au foyer, nazape donc voilà. Moi makambu eza ebele ta mususu ki bomoninga nazoya te ba jour wana tuka boza na bino ka motema ya kokita boza la poser, oye bakaka ke nakoya tokomo na kaka tokosolola kaka et soki eza mbala na yo ya liboso lelo ya kolanda video ya mama abi vraiment nasengi na yo osabone tant mosusu olandai déjà video moko boye ese eleka et otombe lisusu na oyo lisusu lelo pourquoi kotala kaka sans pour autant osabone vraiment na osenga na yo s'abonner la chaîne Nabiso, au liker, pourquoi pas ko partager, ko commenter parce que va commentaire Nabino et ça la bien paye en peso et ça la que et motiver sous ce pesa biso sous courage ya ko ya li sous ya ko solo la ya ko partager. Voilà, en tout cas to s'abonner massivement, vous s'abonner vraiment au tali vidéo au monique eza intéressant, au monique au bénéficier vraiment na quelque chose au penza que yo c'est au sepeli na mo bénéficier na mo to pour partager na bande mususu ekozala penza malamu mingi osabone enzambe wana akozanga te na kopambola yo. Voilà soki lelo ezambala no ya liboso ya kolanda video ya mama abi nazo rappeler ka que oyo ezali chaîne na biso YouTube ndenge bozomona tokomi wana LBM, cela veut dire libala pe bopeto ya mwasi. Libala pe bopeto ya mwasi. Alors donc na kati ya libala pe bopeto ya mwasi tolobela nyonso tant mususu sujet oyo okuta lelo oloba bino ba sujet bokomaka kolobela ka yango bino makambo komaka kolobela ka yango tandis que makambo ezebele ya kolobela bien sûr que oui makambo ezebele ya kolobela peza makambo ebele oto stolobela donc cela veut dire que soko kiti na se na chaîne na biso na ba vidéo eza na se omona ke makambo ebele o pe tolobela mais chaque chose a son temps donc eza na ba jour mosusu toyaka na sujet oyo tozolobela vraiment tozolobela libala, tozolobela mwasi, tozolobela mobali, tozolobela bizaleli, tozolobela nini, tozolobela mariage, tozolobela tout. Donc eza ba sujet tozolobela bongo chaque fois eza na sujet nango. Et lelo sujet o toye nango lelo toye kolobela sujet ya bopeto ya nzoto ya mwasi. Lolenge nini o mwasi akoki ko entretenir nzoto na ye. Lolenge nini o mwasi akoki kozwa soin ya nzoto na ye. Tant tozolobela mwasi donc na mobali pe vanda yoka po yo poza peka na part na yo okozwa na kati wana. Voilà donc tozolobela lelo penza ko eza bopeto et mingi susu lelo sujet o esika nazo ko épingler lelo nazolobela ko lolenge ya kozwa soin na yo ya nzoto ko sokola nzoto na yo na butu avant ya kokende wapi komata na mbetu kolala. Voilà parce que na journée tant to tambolaka
na journée okotambola okotoka, même si peut-être ba période wana eza peut-être ba période ya hiver et tout, donc journée toyebi kaka ndenge ezalaka. okosala bacourse okokende na mosala okokende boye soki mpe surtout mpe eza mpe kaka période mpe ya malili te eza bapériode ya bamoi ya bamvula et tout, donc cela veut dire que mai ya pokwa kosokola na pokwa avant ya kokende kolala, kozwa soin ya nzoto na yo na pokwa avant ya kokende kolala, c'est vraiment important, c'est très important bamama na ngai, c'est vraiment important. Ntango oza mwasi ya libala, ntango oza mwasi ya libala, il faut oyeba kozwa soin ya nzoto na yo, même si oza mwasi ya libala te, oza mwasi, donc tozolobela femme en général, tozolobela mwasi parce que soki tolobi kaka basi ya mabala ebongo mwasi oyo nano abali te, déjà ntango akoti na allure wana ya koyeba kozwa soin ya nzoto na ye te, ya kosentretenir lolenge esengeli te, etanga okende libala akozala kaka na lire wana. Nomoni lelo oyo tozozwa barapport tellement ebele, tozozwa bahistoire tellement ebele ya bapapa oyo wapi bazoya kose plaindre concernant bosoto ya nzoto ya bamama ebele, basi ebele banda abanda epa na bango. Yango mo tolobi ke tozobela même bacélibataire, même oza pa na bino, même oza na okaka pa na yo mais oza nanu célibataire, basi ebele banda azala pa na bango, banda azala pa na bango, ntango déjà azala pa na bango, déjà eza na eloko moko ba jeune fille balobaka mingi, naolala na mobali, naolala nga moko, naolala na mobali te, nasokoleli nini yango na pokwa. Waw, eza vraiment erreur makasi, eza vraiment erreur makasi. Yo koki kozwa soin ya nzoto na yo te kaka mpo na mobali, okoki kozwa soin ya nzoto na yo te kaka mpo okolala na mobali, okoki kozwa soin ya nzoto na yo te kaka mpo kozala pembeni ya motu, non, to mpe mpo kosala eloko moko na butu, non. Ba jeune fille ebele bazalaka na mwa langage wana, nasokolaka une fois naki olala navandi nanga nalamuki na ntongo nasali makambo nanga ale journée mpe lekeli nga kaka bongo na pusi air mo ba 15h 16h mobe nake na sukoli et c'est bon. Yo mwana mwasi olamuki banda ntongo ozotambola otamboli okiti omati na kaleson na oyo ya solo bamasubu osubaki na butu etangi ntango osubi mpe na journée wana, ntango olamuki na ntongo wana ozosuba epuis osubaka likolo nango osuba oyeba ata nde baesuyaka te apres kosuba oesuyaka te, oesuyaka te, yo mpenza oza mpenza na système alibata mpenza donc soki osubi ozodendi ozoyeba te lisusu ntango ozodenda wana oza mwasi, nzoto na oyo ya bomwasi oza na bapoade na nzoto, donc ntango yo ozodenda wana ezokita ezozonga kaka mosusu ezodenda kaka na bapoade na yo wana, nde oyokaka bana basi mosusu na kati na se ya bonzoto ya bomwasi na ye aodégage solo moko boye, parce que nzoto ya bomwasi na biso ezalaka na solo nango naturel oyo nzambe asalela, ezalaka na solo nango naturel, parce que eza mpe na basolo wana ya naturel wana mpe esalaka mpe ke eza na mibale ebele balingaka solo wana, mais solo wana sikoyo ezala solo teke ya solo moko boye ekimisa motu, epesa motu rime, epesa motu kosu esalisa motu inte. Donc eza na basolo mosusu ezalaka so motu ayoki solo wana po mibale ebele balingaka solo wana ebimaka na nzoto na biso ya bomwasi, mais solo ya naturel sikoyo soki oza peke onettoya yango bien mpo yango to soki osukoli yango un moment donné okovanda omona mwa solo nango moko boye ekobima, mais eza solo ya salite te, eza solo ekoindispose yo te, ekoindispose mpe mobali te, parce que avant ebanda koindispose mobali ekoindispose nanu yo moko, donc eza solo wana te, eza solo ozosentir ke solo naturel, solo bien, alors que mwasi il faut oyeba kosokola nzoto na yo 2 fois par jour, faut sokola nzoto na yo 2 fois par jour. Neti biso na ba Afrique actuellement il fait tellement chaud, il fait tellement chaud, surtout dans la Bénin awa même batakishasa nazoyoka ya Congo nazoyoka par-ci par-là na Bangola na bawapi nazoyoka ngo moi tellement mikolo eza makasi, donc biso pena mikolo ata 3 fois koko sokola na yo po moi eza makasi, donc il fait chaud makasi. Ozomona siko yo tango za mwasi olamuki bongo ovandi journée oyengi osali makamno après na air moko beka osokoli ti olali ubi osokoli te na pokwa, non. Moi aussi faut koyeba kozwa soin ya nzoto na yo, parce que soin ya nzoto na yo ntango ozozwa soin ya nzoto no malamu osimba nzoto no malamu eza d'abord fierté na yo moko,
et ça fierté na yo moko et ça et donc ça fait partie à ma qualité parce que tant ozolo ba que moi si je suis une femme donc faut ça ba critère oh yo faut remplir na ki moi si na yo na ki oh yo zo sala tant que tant ozo te mapé que je suis une femme batu ba o mona pe que oui mutu pas a pembe na zo mona pe que oui mais tant ozo sala ra moi sozo ko apparaître donc kaka libanda na kati soki baye donc bato bakoko kima donc ce n'est pas la peine quoi donc cela veut dire que moi si faut zwa nzoto soit nzoto na yo malamu kobanda na suki tina mutu kobanda na suki tina makolo kobanda na likolo tina se donc cela veut dire faut zwa soin nzoto na yo moi si ozana mobali no na ndako tolobela na mwa basi ya mabana mokie ozana mobali no na ndako mama soko oza nesi biso elo bamama toyebi makambo tokomi na mwa suki meche ntango mosusu osali tresse ntango mosusu mpe batissage na biso bacole babiloko moko ya bongo mais soki ovandisi yango pendant temps molai eke chaleur ekoti yo molunge ozokende olala pembe na mobali ezodégage solo ya mabe eya bien te mama eza bien te basi lelo bokoma soki baopesa bino conseil soki baoloba oyoka mobali yango kuta tosali boye akotrompe yo kaka mobali yango ata ozongisi boye akotrompe yo kaka donc bino bokoma bozwa su baswa nzoto na bino te likolo ya mibali bokoma kose néglige likolo mobali ka kotrompe yo to akotrompe yo te nzoto na yo moko nano eza na nzoto na yo moko bien sûr bible ezoyebisa biso ke ntango bolingani bokomi donc ya yo ezoko appartenir na ye ya yo ezoko appartenir na ye mais sikoyo fozwa soin nango tala nango ke eza nano na nzoto na nga donc nzoto na nga eza nano na nzoto na nga fo nazwa soin nango na entretenir yango très bien kosala kaka te ke oloba ke naosala soki nasala mpona mobali nasala te mpo mobali atosali aosala boye akotrompe yo kaka akomatisa kozongisa kokitisa kosala boye non ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est comme si basi ebele lelo bakomi moi traumatisé à cause ya infidélité ya mibali yango ezosala ke basi ebele bakomi olumba basolo ou bien comment yango ezosala ke basi ebele baozwa soin ya nzoto na bango to bien nini faut savoir entretenir nzoto na yo eza ya yo mama eza ya yo mobali atrompe te mais yo ozozwa soin ya nzoto na yo sikoyo ntango oza kose néglige mpe bongo ozotika susu baespace bongo kasi ozobimisa lisusu davantage ozopousse lisusu ozopousse lisusu abima lisusu bien akende lisusu bien place yango azolinga akende mais ntango yo ozomultiplie baeffort ntango yo ozomultiplie bapropriété ozomultiplie biloko moko boye ozomona te ke ozalazala kaka eza pete ke mpo oboti yango wana ose néglige mpo oboti olobake biso bamama bana oyo ata osali boye mwana oyo abe biso elamba wi eza lipamboli mwana oyo abe biso elamba eza lipamboli mais ntango oza mpe mama bana ifo ozwa mpe kaka swa nzoto na yo mama mpo ozoédike bana wana parce que ntango yo mpo ozozwa swa nzoto no bana na mpe baomona ça fait partie éducation ozopesa bana o ça fait partie aussi éducation ozopesa bana na yo navana nga boye biso bamama bana tosi toboti boye tokesu wapi ebosi koyo olingi okee wapi yo si obali oza na mobali no jusqu'à ce que la mort vous sépare alors prends bien soin de toi ntango bobi jusqu'à ce que la mort nous sépare parce que mort yango ntango yo osépare bino donc yo nde sikoyo yango précipité mort yango okoma parce que ntango oza nano na vie ntango oza nano faut zwa soin nzoto na faut s'entretenir comme il faut mwasi na butu ntango obimi soki obimaki na ntongo parce que toyebi ke bakosokola ya ntongo peut-être mosusu ezalaka mwa pressé oke boulot ozoke boye oza en course ntango mosusu okotika na douche osukoli na yo mais okoti mpena peut-être na baprofondeur moko boye te osukoli na yo ale obimi oke boulot etu mais na pokwa ntango ozoya olala nzoto no ntango ezolala ezozwa repos nzoto ezotravaille babiloko ya nzoto ebele ezotravaille babiloko ya nzoto ebele mpe ezalaka ya kolala ezwi repos alors nzoto sikoyo il faut ezala propre nzoto il faut ezala propre nzoto no faut ezala propre soki oza na basuki na yo ebele zwa na ofile na otia na mutu file mpe évite file ya solo
ozotia filet na mutu bando banda kotia na mutu tissage ozalaki nango osali filet wana otie tresse osali filet wana donc oyebi ata nde basokola ata filet oyo moko otia na mutu te soki bazwi filet na oyo batie boye likolo nango mpo oza moto otokaka mingi même si otokaka te babiloko deja oyo totiaka na basuki oyo bahuile banini ezalaka mpe so evandivandi esala mwa esolo moko boye soki ntango ozozwa mpe bafile ozotia ozosokola yango te non eloko oyoki olala nango ozotia na mutu ekoki kodégage odere te mpona koindispose moninga zona ofile no ya propre ya soin kanga na mutu tia na mutu na yo tia yango na mutu bomba na mutu na yo ale soki ozalaki na bamaquillage ose démaquille lolingi ose démaquilla nga vraiment kose démaquille nanga nasalelaka mai na savon bar moko ça dépend ya mutu na mutu aye nalobi teke bosalelaka oyo nga nasalela ça dépend ya mutu na mutu nga asalelaka mai na savon moko mpona do naozala mpenza sur naozala mpenza si nakoki ozwa lingette na longoli mo mokie na longoli kaka nde ezalaka na lingette mais naozwa mpenza mai na savon mpenza nasali nini nasukoli elongi nanga bien na ndenge nasokola elongi nanga voilà donc après sikoyo mwasi ntango okoti na douche na yo mama zwa temps ntango okoti na douche zwa temps nzoto ya mwasi eza lokola nzoto ya mobali te nzoto ya mwasi eza lokola nzoto ya mobali te ntango okoti na douche osokola zwa temps na yo yebaki koza na baparti oyo ke donc il faut ozwela yango temps il faut ozwela yango temps ntango oza mwasi yeba mpe koverifiaka matoi na yo yeba koverifia matoi no parce que ntango toutaka kosukola wana bamai ekotaka na matoi kozanga tige coton te bino bato bozala na batige coton na ndako kaka so oza na babebe kaso oza na babebe nde wana oza na tige coton na ndako soki bebe aza te ozala no mpe na tige coton na ndako te mpo bebe aza te estce eza en sens siko ntango yo osokola bamai nyonso ekota na matoi na yo nakenda obimisa yango ndeni ce n'est pas bien donc ntango okoti na douche na yo mama ntango ose déshabille zwa citron nabosani ozwa citron moye natelema eza te bokoeskize ngai nazalaki mwa presse zwa citron na yo mwasi azanga citron na ndako te citron tuka na ndako ya frigo ya mwasi ekoki kozanga te citron na frigo ya mwasi ekoki kozanga te je vous dis citron eza kaka po servir biso na cuisine te na koassaisonne babilo na biso ya kotumba tanso na olingi otumba eboye na boye non citron eza secret ya nzoto ya mwasi ya propriété ya mwasi citron eza base donc eza mpena parmi babase ya biloko ya propriété ya mwasi zwelanga citron mama soki eza ya monene soki ya moke donc au fait divise yango kaka par deux divise yango par deux mais kana okotala nao na se ya masasamba na yo estce oza na babiloko wana obombi to esi elongwa voilà soki ezali mama longolelanga yango longolelanga yango longola yango na sa mapeka esalaka beauté te nayebi te soki eza yo oza na mobali na yo oyo apréféra yango antuka nayebi te mpo ata apréféra yango alingaka meme orase yango ata etikala ata mesure moko boye nayebi te soki esala décor antuka nayebi te mais soki yo otikaka yango elingami antuka je suis désolé mama fo longolaka ona sa presse mikolo ta eza te yo ozwa bik gilet okokata ezwa combien de temps ezwa combien de minutes zwa citron na mama nika sa mapeka na citron nika nsima matoi no na citron kingo na yo pakola savon nani pardon citron wana ntango olongo bilamba na yo orince mai orince nzoto plutôt ntango osala citron bongo nzoto ezala sec te non rince mpenza nzoto na osopa na mai na nzoto na mpenza rince nzoto ekoti mwa mai efongoli yo baport ya nzoto efongolo baport ya nzoto apres ozwi citron obandi konika na sa mapeka ye na nsima matoi ye na se ya poitrine na se ya tolo na yo tia citron parce que eza na basi mosusu se ya tolo na bango ezalaka mwindo eyinda omona opakolaka no mpe mafuta ntango mosusu mpe bajo mosusu obosani opakola mafuta omonake na se ya poitrine na yo eza ya koyinda mama motoki ntango yo tokaka wana osokolaka bien te na se ya poitrine na yo alors zwaka citron koma na habitude ya konika yango citron chaque jour citron ezalaka éclaircissant
Voilà, ozwi citron na yo, oniki na se wana ya ba poitrine, nika penza, nika citron, nika citron, nika citron wana. Après, citron na soki ezata mibale pour partie moko no kosala, faut boire quand même. Ozwa so mususu, mususu oyo kozwa, zwa ngo, nikela ngo katikati ya mipende, s'il vous plaît. Nalobi katikati ya mipende pembeni, nadi na kati ya bomwasi te. Katikati ya mipende pembeni, nika citron, palola 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 palola, nika citron, nika citron, nika citron, zwa citron na yo, lekisa ngo na sima, na nzela sima. Na nzela sima wana pena nika. Bino bato boloba na nzela sima esila sorte, c'est parce que boyeba ozwa soin na wote. Quand eza ba partie intime, ezaka ondeti ona otoloba, ezaka na solo na naturel. Mais tant que comme solo à mabende, parce que bino boyeba kozwa soin na wote yango boloba bon. Alors ya koyoka mateya, zwa citron na sima, nika ngo pena na sima na ofongola citron na oboya, oni citron na soki odiso divisa ngo fongoli ngo esa la plat pour permettre musuni wana pena na ba mai wana ya ba jus wana ya citron ebima bien. Voilà, ozwi yango bandi ko nika ngo na sima, nika ngo na nzela sima, nika ngo na nzela sima, nika na nzela sima. Après tango konika bongo omona déjà encore ndenge so sopaki mai wana mo ba port en nzoto efungwami, au senti mo ba citron ezo piquer yo. En tout cas c'est pas aussi grave, hein? Et l'équipe passe à robotater. Voilà, tango ekomi esali bongo, tango osali bongo nde sikoyo okoya kotala elongi na yo, osokola elongi na yo na produit na yo nini. Ça dépend ya motu na motu, produit oyo oyo asokolelaka elongi na ye, osokola elongi na yo, osokola elongi na yo. Après ozwi sikoyo ongunzami esika makambo ezalaka, ongunzami toyebi position tongunzamaka mpona konika nzoto na biso ya bomwasi. Zwa temps yo loko ozwaka temps tolelaka makolo eswi, ongunzami kaka moki osopisopi ma makolo eswi ngai, ozwi otelemi mpo bandi osokola obimi dushe te. Mama soko makolo eswi telema 3 secondes, zonga lisusu alebanda susu korince orince nano, parce que soko ozosokola na se kobandaka mama to bwaki ba bandi kosokola na kati sans pour autant on nettoyer libanda. Non, il y a des bactéries, ba salité ezaka libanda wana. Alors il faut d'abord korince na mai, ozomona korince na mai, tout comme pour kozwa moi citron, moi demi citron au fini na so na yo, ofini na so na yo beti na libanda wana, beti libanda wana, beti libanda wana, lo wana ba bactérie wana evandaka pembeni libanda na, pour ne pas obanda kokotisa mai mbamo na kati, ba bactérie wana ezonga na kati. Donc omona kaka na sokolaka nini nazoka mo mikusa ba infection, ba bactérie wana tango ezonga na kati, soki evandi yango ekenda kokoze, soki ezovanda ezowumela mosusu ezobakisama ebotaka pe ba infection. Voilà, donc soko rince bongo. Après nde sikoyo okoya kozwa gel intime na yo, okoya kozwa gel intime na yo. Ça dépend ya gel intime oyo yo osalelaka to pe okosalela. Oyanga gel intime na salelaka yango yo eza Saforel. Voilà, ozwi gel intime na yo, tango ozwi gel intime na yo, obandi konika. Ngai nasalelaka gant oyo eza mwa makasi mokie, ngane na ponango, mais nasalelaka yango na kati ya bonzoto nanga bomwasi te. Tozo comprendre mpe nanikaka na kati wana te, na milieu te, parce que soki oniki na milieu wana okoko riske ozoka. Mais nasalelaka yango pembeni wana, likolo wana, et voilà. Ozwi gana okoki koluka, tout comme mpe okoki kosalela soki ozata na sous-vêtement moko ya ba sous-vêtement ezalaka neti dentelle, ba sous-vêtement ezalaka neti dentelle, neti coton te, faut ezala eloko moko boye moins léger banini. Voilà, batisi yango mpe ezalaka nango ebele, apart mpe dentelle omona mpe kaka batisi moko boye ekoma nango batisi ekoma nango ebele. Ozwi Saforel na yo, osopi na gant na yo, obandi konika pembeni ya balèvre na yo.
obandi konika pembeni pembeni ya balèvre na yo, nika doucement mama, koke kosala brutalité kuna te, ozwa choc kuna po yawa mama abimuta alobaki, nika avec douceur, nika avec douceur, nika doucement o babénino balobaka, ozo nika doucement doucement pembeni pembeni wana ya balèvre na yo, niki katikati ya pende place otiaki citron wana citron se koti o sentir pe ke moi poso na place wana elembi ekomi douce. Ale ozonika na ga na yo to pe na eloko na yo sous-vêtement na yo, eloko oyo kosalela wana ozonika ngo malembe malembe, ozonika ngo malembe malembe, oniki malembe malembe, osopi mai osopi mai osopi mai, ntango osisi kosala liboso oke na nsima oyo sikoyo gant oyo eza ya couleur différent na oyo bomoni ke eza deux couleurs différents, oyo eza mpona nsima, oyo eza mpona nsima kuna mpe deja citron ese ezalaki esali deja makambo nango, ale oyi kobakisa mpe ye, oyi kobakisa mpe ye na nsima otie lolenge moko kaka ndenge osala wana, bandelanga konika na nsima yaya nika nikelanga mpena boye kaka ndenge eza wana, nikawa nikawa nika 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 na katikati wana nyonso nika, okozwa yango mosusu otomboli yango boye, onikeli yango oye mpe mopanzi otomboli boye, oniki nika mpenza. epui ntango ozonika bongo fo s'assure ke bapoile ya nsima eza te, po bino bato bobombaka bapoile ya nsima bongo soki ozonika bongo c'est pas bien. Faut s'assurer que bapoile ya nsima eza te, bonéglige yango oyo yango ezalaka nango moki eyebanaka nango te ekipaka te, esalaka sali te, ekangaka basali te, ntango ozokende osala toilette ezokanga basali te wana, ezokanga likolo nango mpo osalela papier hygiénique, okata soni te, osalela papier hygiénique. Apres ntango yango mpe eza na nsima wana, ntango yo ozobenda boye na papier hygiénique, ozobenda mujondo, biso koko na biso ando benga mujondo, ntango ozobenda mujondo na papier hygiénique ekangami lisusu na basinga wana, ebendi yango lisusu, elalisi yango lokola batie gel lokola suki batie gel, apres lisusu caleçon mama ekokomi rouge, ezokomi rouge, ezokomi rouge, ezokomi rouge, ekomi na pembe, ekomi lokola bandefu ya pembe. Non, fo kokataka mpe bapoile ya nsima wana, katelanga bapoile ya nsima wana mama, ntango osali bongo lozwi oyo oniki wana citron so opalolaki, oniki 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 na citron na yo. Apres sikoyo fo obeta mai na kati ya bonzoto na yo, ça dépend na yo, soki obeta mai na maboko ou bien okozala na besoin outiliser oyo oyo eza poire vaginal, oyo eza poire vaginal, omoni ke eza différent, pardon, omoni ke eza différent na oyo tosalelaka ya moke ya nsima. Voilà, oyo eza poire vaginal. Poire vaginal oyo eza mpona kosalela nini, mpona kopompe mai liboso na Jessica, eza na deux têtes, ça dépend ya yo oyo kolingela, ça dépend ya yo oyo kolingela kopompele mai na yo. Alors ntango ozoluka sikoyo obeta mai na kati, libanda eza déjà propre mpona koevite kozongisa babactérie wana ya libanda na kati, ozwi sikoyo poire na yo opompe mai. Donc poire soki otiaki déjà mai nde ezalaki na so na yo wana, okoki ozwa ata 10 ata 15 ata 8 ata combien, ça dépend de toi. Cela veut dire que yo moko ti okosentir ke nzoto na yo mpenza esali nini, ezongi kitoko, propre, soin. Voilà, ozwi poire na yo obeti mai etango ozobeta mai na poire, position wana kaka oyo tongunzamaka wana mpona kosukola bomwasi, position wana kaka mpo ntango yo ozobeta mai fu mai wana ezobeta kuna, ezobimisa na basalite, ezobimisa basalite, ezobimisa basalite, ezobimisa basalite, ezobimisa basalite. Soki mpo oza na poire vaginalité, oluki ata bassin, mwasi azanga bassin na ye te ya kovandela mai, kobeta mpe mai bokoki obeta, mais sikoyo soki oza na pompe mai ya robinet oyo ebimaka, bokoki olongola okoki olongola yango obaloli yango boye, ozokomprendre na oloba ti robinet nini wana ebimisaka mai wana, okoki olongola yango. Prochainement na olakisa bino na douche na expliquer bien, okoki olongola yango otia yango boye, yo ngunzami boye, mai ezobeto na kati kuna, mai ezobeto na kati kuna, ozozwa liboko ozobeta paka 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 paka, allez pembeni pembeni wana légèrement sokola 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 légèrement, sokola légèrement. Il faut s'assurer que manzaka no eza propre,
il faut s'assurer que manzaka neza pour le lot comme mon ba cancer ebele ba cause makambe ebele pour moi ça na manzaka salité asoko tsamusapi na bo mwasi na ye et puis ezokendo détruire soki manzaka neza pour peneti yanga bo verni pena na maboko ezaka moi passe na tiaka na nga mais moi passe donc soki na sina limé boy na tie na nga base boy ba jour mususu je me sens l'aise comme ça soki pe jour na lingi na se faire plaisir na tie na nga verni mais moi ba air moko donc voilà obeti musapi na yo légèrement obeti musapi no légèrement wana yo moko ko s'assurer que mai penze ekoti nzoto na nga ezongi ekomi kitoko après sikoyo nde citron déjà ezalaki yo na nzoto mama ozwi soki linyuka bino bato bolingaka kosokola na bagan nga nasokola nzoto na nga ya linyuka nga nzoto na nga fona nika yango mpena na linyuka na sentir ke na sukoli zwi savon na yo gel douche na yo sokola nzoto na yo sokola nzoto na yo sokola nzoto na yo sokola nzoto no malamu sa mapeka na yo nika ntango deja oza deja na habitude wana ya kosalelaka citron na sa mapeka ekoevite yo koyindisaka sa mapeka par la grâce de Dieu semaine prochaine nakoya kolakisa bino produit oyo mélange oyo soki oza nayebi te na mboka nini ozali okotrouve ba produit wana ekopermettre yo osala mélange wana mpo osalelaka na se ya mapeka na yo entre jambe mpo ezala na teinture ya bien ezala noir te na oya alakisa bino baproduit wana semaine prochaine voilà osokoli nzoto no ntango mosusu osokola nzoto na yo mama pangusa opangusi nzoto no yo moko osentir na fraîcheur ya kitoko okosentir na elenge ya nzoto na yo okosentir na bien ya nzoto na yo opangusi nzoto no ozwi serviette no opangusi nzoto mais s'il vous plaît mwasi azalaka toujours na bapetit serviette oyo akoesuyaka bo mwasi na ye mwasi faut toujours kozala na bapetit serviette oyo okoesuyaka bo mwasi na yo esangana na serviette oyo osalelaka nzoto mobimba te et surtout eza na bacouple ebele bosalelaka serviette ya nzoto mobimba yo na papa sikoyo mwasi mosusu komona zwi yango aviondoli boye apandi mpena makolo omoni mpena apandi mpena makolo asio mpena fiu mama apo lekisi su na elongi apo papa pa ye susu asaleli kitoko te donc yo fozala na oyo ya yo fozala na baserviette intime na yo fozala na baserviette intime na yo ntango osisi kosokola bongo opangusaka nzoto no ya bomwasi opangusi yango bien opangusi yango na liboso nsima soki odifferencie baserviette na yo soki odifferencie opangusi yango liboso na nsima opangusi bien katikati ya makolo opangusi obeti opangusi sikoyo soki oza na produit oyo nangi nalobi na olakisa bino mais soki ntango mosusu eza na bato mosusu baza mpe na baproduit mosusu ndo basalelaka mais soki mpe te okoki ozala nokaa na vaseline tout court ozala nokaa na vaseline ozwi vaseline na yo opakoli entre jambe na yo opakoli vaseline na yo entre jambe na yo ozwi vaseline na yo opakoli na nzela ya nsima sikoyo soki mpe oza na vaseline wana okoki kozwa vaseline wana osangisa yango na mwa huile ya coco na citron osangisa yango ensemble ocomprendre soki mpo oza na huile ya babebe soki mpo oza na huile ya babebe bahuile ya babebe oyo asolo ya kitoko osangisi vaseline huile ya bebe soit ya Johnson soit ya banini babebe ezali otie citron soki mpo oza na huile ya koko mais so oza na huile ya koko te huile ya babebe wana ekoki oremplace so oza na huile ya koko te okoki oremplace yango na huile ya babebe wana oremplace yango osangisi yango na vaseline ebanda obimiso solo obanda osanti solo kitoko donc soki opakoli yango katikati ya makolo opakoli yango na nsima okokoza yango opakoli yango na sa mapeka opakoli yango na sa mapeka opakoli yango na se ya poitrine opakoli yango na se ya poitrine kaka etikalo na mwa maboko ya suka wana obeti boye na maboko obeti boye na mwa nsima matoi après olati soki nuisette na yo soki robe de nuit na yo ozwi olati avant okende omata na mbeto ozala na mwa parfum moko ya solo ya kitoko yo okende omata na mbeto na solo ya mbisi ya okauka ya ata kutu babino byo obima ozwa assaisonne biloko sisi ko assaisonne omati mama na mbeto ozala na mwa parfum na yo moko ya solo ya kitoko parfum de nuit baparfum de nuit ezalaka donc ozosentir ke eza na solo moko ya doux même ata oka yo osalela wana soki eza nao na solo moko ya doux c'est bon déjà ozwi mwa parfum na yo opetikisi boye na mwa nsima matoi place otiaki susu
wili ya nini vaseline wana ozwi yango lisusu obeti na se atolo na ndenge bien ebele te okie kaka obeti donc pour kodégage kaka mosolo na se mapeka otie na katikati ya mipende osentir déjà ke mwa solo moko ya bien ekoti yo mama na nga omati na mbetu na yo osali prière soit bosali prière ensemble na papa olali. Et tant que yo maman ozwi so ya nzoto bongo s'assurer aussi que papa pe lolenge moko eza ba couple msu bakenda osokola pe ensemble voilà tant boki osokola ensemble ala même citron wana bosaleli bino mibale même oyo pe mobali pa koki osalela même saforel mobali pa koki osalela sokola ngo nzela nsima mobali akosalela ngo juste na nzela nsima asokola ngo nzela nsima tozo comprendre na nsima kaka po soki mobali azosalela ngo tie aniki nzela nsima na ye donc cela veut dire que yo sali bopeto bongo papa pe asali bopeto bongo bomati na mbetu na bino ale mbetu na mpe s'assurer que ezala très bien dressé ke na mata na mbetu te yo bongisa mbetu kaka soko olingi olala makambo akobongisa mbetu mpe tozoya nango kala mingi te okenda obongisa mbetu kaka soko olingi olala na journée soko osotelemi na mbetu obosani otelemi obosani place olamukelaki osimba otika okenda ata okendaka bulo mama na nga sala ta mwa système oke etikala ntango koya odresse bien avant okende omata na mbetu avant bokende omata na mbetu bomati bosambeli bolali pongi na bino so bosala bafeti na bino ozosentir que mobali ozobimisa sola kitoko ozobimisa sola babebe ozobimisa odera bien ça fait bien ezoattire na mutu pembeni na yo ezopesa na mutu posa kozala pembeni na yo et de même mpe na bandeko basi oyo boza bacélibataire bosala même chose po bape ke propriété pe eatiraka makambo malamu bopeto pe eatiraka makambo malamu yo olobaki na kose néglige na osimba te na osala te parce que je suis une femme seule naza nga moko non okoatire makambo malamu ndenge nini okoatire makambo malamu ndenge nini donc c'est un peu ça nde oyo toyaki nango mpo topartage na mokolo ya lelo mwasi bopeto zwa soin ya nzoto na yo zwa soin ya Jessica na yo parce que moto azwela osoin nango aza te mama évite koki omata na mbetu nasola mbisi okauka nasola madesu nasola fumbwa nasola tamso batumba sokola nzoto na yo malamu zwa soin na yo mata na mbetu na yo nasola kitoko ozodégage sola kitoko omona même na ntongo ozolamuka mobali ana envie embrasser yo apesa yo bisou ça fait du bien ça fait du bien parce que tu sens bon tu sens tellement bon que mobali azozalaka na besoin azalaka na yo donc voilà de même mpe na bapapa parce que papa mpe soko aza mpe bongo aza mpe bopeto mama mpe azalaka na mposa aza pembe na mobali na ye donc cela veut dire que mateya oyo ezoconcerne kaka bamama te tozwi mwa mingi partir ba maman pour na ko expliquer ba détail wana mais ba papa pe c'est la même chose mobali pe faut soin moi faut soin nzoto na ye faut soin nzoto na ye parce que attirer pe moi sine pembeni na ba mibale belé basi ba komo ki ba bino surtout soko za moto fimaka na fingi bino te ba papa bo excuser nga na pesca exemple soko za moto fimaka déjà moi ba sola ba cigarette wana ba biloko wana ya moko tango zana moi sino luko ba biloko wana o evitaka ngo mo ba solo wana ezala penza trop te bamapeka mibali mosusu basolo lokola solo ndenge nini sasamba ese koma basuki ya pembe donc kitoko te donc bapapa mpe fo kozwa soin ya nzoto na bino bamibali ebele mpe base négligaka kota kose rase donc mama ntango oza na papa surveillaka ye landelaka ye ntango akoti na dushe ake osukola talaka ye aza mobali na yo okimaka nini talaka ye azolata bilambo ozana ozotala soki ese ekoli oyebisi elobi fo kata lobi fo kata soki mpe yo moto okataka ezwa tan raza ngo longola ngo ntango ya bango surtout ya bango ekoma neti mwa makasi mingi donc longola yango zwa tan tia yango gel douche zwa big gilette longola yango kitoko donc bopeto ya nzoto nde très important bopeto ya nzoto vraiment eza très important toyeba kozwa basoin ya nzoto na biso en tout cas nga na bino tomonani prochainement mpo na numéro ya sika que Dieu vous bénisse abondamment merci.